Famille, qu'est-ce qui se passe? Famille, pourquoi tu vois? Moi, ça l'a Seigneur Jésus, naisika onzambe esakisi ba papa ba mama bana bazana esika oyo na place ya eselo. Kolo ticket auto ko partager na esika onzambe. Deke ba marié ba koti na esengo peto ko bimana esika ona esengo. Seigneur accident moko sa esika ote moto asokate pe moto aso maladi te katikati na o esika. Zambe so cheminement ya programme oyo banetina suka. Zala maître esika oyo parce que yo no zali nzambe libala ezali esengo zala na biso tina suka makila na yo Yesu ndesinga biso katikati na o esika bomba biso kweto zali bana na yo na esika oyo yawe umela na esika na kombo na Yesu Masia to libongo amen. Acontece, te amo mais, e do seu lado eu encontro a minha paz. Seja eterno esse amor que me perdoou e me envolveu no aconchego dos seus braços.
La modération. Donc, s'il vous plaît, vous faites un discours, j'attends tout. Zalo benakani. Kana ndio za kidogo moyo. Zalano kama service ya protocole était le misabine. Donc, Lisez ma chose. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous.
a smile from your cheek. 17. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I let you walk away 'cause you ain't help me enough. And you find yourself getting in my way. Think you're enough. What will you believe in your heart? Sometimes terrible words. Please, me who leaves when I'm gone because you said me who leaves when I'm gone because you said the peace. Those calls I feel, baby, they turn me down. Didn't even put up a fight. Didn't even make a sound. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your grace. Baby, I can see your halo. Nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. You know I appreciate it. Solo
En excellence, ambassadeur d'Ali Banza,
Ça va? Ça va bien. Présence tayo na libala ya ilo na Priska, c'est le jour le canegoni. Bien makasi. Elle est bien makasi. Ah, na kolo bake, to sepeli, koya ko sepela na bango. Esengo ya lelo ezala mpona libela. Basangani lelo na miso bapara, na miso Nzambe, na miso baninga. Nzambe apambola bango apesa bango bolingo mpe boyokani. Bon dia. Bon dia. Ça va? Oui, ça va. Kitoko makasi. Kitoko makasi. On s'est retrouvé? Un mot pour la bango. Bon. Felicidades para vocês. Esse amor tudo para sempre. Merci. Merci. Bon dia. Présence tayo na libala ya ilo talambote na Priska, masi na yesela yo. Déroulement libala eleka ndenge nini? Mpona ngai na bato oyo basawa esenga mpena te bakampona oyo bakaki ilokala mbote na mama na biso amerite aza mwasi moko boye natokolipa ye na pesi mpena foye na nga mpena baboni chance ebele na mama bazala kaka balanda ta exemple ya ilo kala mbote
babiso tu tokoza nomwa exemple epa frère na biso pa aleki na ngai epa ndeko na ngai eza malamu yango mpena mpona ngai me na batolo okoko na pesi mbote po oyo eza makona balabala na pesi mbote mpona mwasi na ngai Christine oyo mama bana na ngai na ye feti na anga moko ameki mutu presence yo na libala ya ilo tala mbote na Priska selon yo ezoleka ndeleli Bien à commenter, c'est du canot, c'était une soirée gala, c'était pour fondre tout le monde, cérémonie à Ballon d'Or. Remise, il va Bali, je peux se prendre dans la barre, peut-être que maintenant on aura l'homme de l'échoué. C'était une période très bien préparée, apparemment on dit que ça la tête en foot, la tamboli, la moni, et la tamboli dans le temps, on va jusqu'à Ilo. Soyez bénis, et que vous venez savoir de plus. Presence yo na libala ya ilo na Priska selon yo ezoleka ndeleli ezoleka se retrouver comment na bango ba jeune babali etaka yo oza na expérience wana okolo bali mpona bango ebazalaka makasi bazala patience nzela ya bulai patience kana pardon yango resasi merci non na sepeli na ambiance ça va donc 10 ouais na sepeli ba jeune babali selon yo okolo bali mpona bango non ba jeune babali eza malamu mpo biso deja tobala deja ba 20 ans oyo donc oyo baza na nsima ntango bazobala eza esengo mpo na biso donc eza bongo bonota vile basala balabala presence yo na libala ya ilo na Priska salo yo déroulement nango ezoleka ndeni bon c'est une chose à féliciter dès que oloba ye bazaloba basecte obala te donc toza ba exemple kaka suivre bafélicitation ebele parce que bato okwa asuteke mariage ekozala na base koportera mariage eza nango towana biso akosa obala mais mariage eza nango emoko na ilo na Priska bon eza couple moko boye nayebi ça fait depuis longtemps et toyebani bango mpe bayebinga elona osenga bango ezaka ke bacontinue nde babandaki avant basala mariage parce que elaka couple eza avant mariage na après mariage ekoma nde so différent mais après selon kaka bafélicitation na organisation ebo faire partie donc eleki bien tosepeli tolingi teke nososo tolongwe awa mpo mesite lobi couple ekomi baproblème mais tosengaa babénédiction bacontinue très bien nzambe asala bango grâce baza toujours kini ya importe yango wana David Webi ezoleka neli ezoleka bien plaisir à trop ndeko na ngai ami et frère donc 100% pas satisfait donc ça va eleka bien emoko na bango ambiance kitoko félicitations master frère ndeko na ngai donc ndako kombola bino mpona ensemble okoba bena Thank you.
toza kuna te oyo lokele ndeni ya moto napesaki te yo nova metela foto merci on est là on doit remercier notre service Nabino je remercie pour à pas service on est d'abord la famille jusque là tout ça le photo ça photo noraka ba si auto lingaka pilote la mbote mon neveu azan neveu propre yangai merci on est là mais tout à la air c'est total air total chrono par rapport là il est encore bazana ebele na kati toko kende la kati toko vérifier bête Ozi na kati ozi mpe na kati bomoni yango nyonso mpe tikana namela kimasa bakimusu akobangisa mpe masola balabala mpe alinga balinga bakuloko ti bamilangi moko boye ozwaka pena masola balabala tala oyo yango oyo namona C'est la R,